Yo, bisanga ina fukami. Liboso basala nzambe liboso journaliste. Papa journaliste olimbisanga yo mwana ngai. So mama le ponga combien va pardon sur le problème. Yaya yo kangai taki mama. Papa est-ce que na koza mukusi na singa kama mama bolimbisi na zaka mukusi. Nzala mukusi mais yeli sey oza di vérité ou aza na posa koyeba. L'essentiel eza oyo sali ya mabe makasi po bayeba. Mama na ngai. Mwana na ngai. Kokufa papa. Eh. Oh ni na mwana nzambe. Toyo ndima mo papa na nga. Yaya. Yaya. Oza mwasi. Oza mwasi yaya. Papa Jean. Nzamba lola e. Mais yo na matango ozolela makasi mama na ngam bomi papa. Olela. Yaya yo kanga oza mwasi. Oza mwasi yaya. Yo mama na ngakoma ka boy. Noko mkoli kambu. Moko tika na ko rete le ko problème nzambe. Ah nzambe. Mama papa Jean euta na maboko na. Euta na maboko na nga bien sûr. Oza pe mwasi oyo lingi basala oto ko sala mbonga te. Soyo sala ke mkwani. Soyo basala te ko sala mkwani. Papa Jean atika la ko sanga fête yaya. C'est pour cela. Nakenda ko sala on a sala ki. Yo ka vérité ndenge bimi. Nazoka suka Papa papa. na be eh. Ndenge vérité bimi. Il est dans la baie. Nde nakenda na opanga nganga Ozolela na matango ndenge nde yango papa kufaka pona kala papier nyonso mwana nga alimbisa ngai etake mama na yo Ozandoki. Nana na to lingi sote po zo sala mtaza cherté. oza mwasi mwana ngai oyo Otika lo zo sala ngo te. Jamais. So lingi basala. mama na nyoko mina papa Jean Jamais. na nyoko mina papa Jamais kama yo ekokota tana libala papa Jean papa Jean azui atona libala mama pasonga atako kota mais biso les jamais kota la rapio saliwana. Jamais. Ata quel problème? Toto bon papa. Hein? Toto bon papa. papa Jean Na yebi eloko te innocent. Likambo esuka te. Likambo vraiment esuka wa te. nga nakendaka Ekosuka te tina suka te simba to simba banzo to simba na. Yaya. nakendaka koma papa Jean yaya Le bandoki bango bandoki babo bana bandoki. OK, yo ke bi problème moi. yaya Papa. oyebi pasi te ke yo nyoka mina mobali na yo yaya po ndako wana o bapesa bino bofanda yoyebi pasi nga na mona Aka to nyoka mi jamais ko selo kwano. oyebi pasi nga na Ko sala ngo jamais. jamais kosala kaka kosenga kolimbisi Ata to limbi to ozongisa so kolimbisi nga te nzamba olimbisa nzambe te. nakendaka koboma papa Jean yaya nakendaka koboma papa Jean Jamais. Oh, papa que non musika. Maman, ne jamais. Papa, pardon, quand même, monsieur, papa, pardon. Yo bapeli la makasi na matanga bandoki. Ndeko nanga mwasi. Pasha. Yaya. Pasha. Tala vérité ndenge bimi. Na yebi liwana yo te papa. Na yebi liwana yo te mobali na ngai na yebi te na yebi. Mama senti. Comment ça gandoki nzambe? Basi nsuba kuta na bazi. Makambo kabola ba bien ekomi makambo to yo koyoka ba vérité boy. Maman. Est-ce que toi vous avez na papa Jean? Ayebisa ko afa ke bozala na zaidi na mwasi mususu. Papa Jean yebisanga eloko te. Na yebi nazalaki sirkwika na matanga. Omoni siko place makambo gani? Yebisanga eloko te. Ko condamner siko na ndeko te. Malgré nyonso asali. Donc il opesi mba moko faute te. Imaginez qu'il y a na mutema na yo nous aboye, omoni passe na mobali. Mais mobali akeli na mwasi mususu sans pourtant yo yeba. Jour au découvrir que mobali akeli mwasi mususu na ba effort nyonso posanya mwasi na mobali na. Réaction les andeni. Ngana osengo zana okala. Yala ngai. Avenir des hommes là. Aux hommes moisi, aux inspirés les gens qui ont bali. Papa Jean. Alors, maman comment est comme la biso, ils allent rouler ndakisa. Pour epesa biso boyebi pour la rotanisa. Maman ça y a bonne volonté na yena. Les cause ya bali ko Qualité na boti tele qu'est-ce qu'on a en hein? Ah, les sikeli mwana oyo. Sabina kusuka kwa. il ma bien. Wapi na kusuka kwa. Yaya. Estoma. Oui, la vie ça la passe. On a essayé. Yaya na. Osima be azolela. Maman to suka. Mutu malamu. To suka. Oui, boka ni sai. To suka te papa. Yoko ndi oko ta place ya kota. Jamais na kota kuna te. Oluwa yoko ta te. Na simu za sana mtemo ni. Tozali. Parce que tozali yo ka biso. Ndamba munene, makila ba inose ganga kaka. Yo ka tolobas. Makila ba inose ganga. Yango moni ki isaki ko na oisi. Moni moto ayebi ko ba vérité.
pour aux hommes qui est qu'on a pardonné. À combien plus forte raison, il faut ça la mabie. Zamba zoma bi wana talaki à l'ambition. Pour papa yopé, on nous place dans le thème. Ça ça maman na lui. Malgré tout, on t'a commettre oignon sur tout comme il faut vendre et ça papa. Peut-être un payer payer à l'ira ça la bonne beauté. Mais ça le lengi ma comme vérité kala toujours vérité. Faut comme ça qui zeng na mona ta papa na ngai. OK obomela papa boma boye. Nzambe. L'homme de Dieu. Yabo kimi mwa papa boye ngai. Soki ezaka ta na parquet. Comme ça qui zeng na mona papa na ngai. Pour Batsani. Maman Raissa. Choc ya papa. Maman Raissa. Na ya Dorcas. Na bengi bino mibale parce que ndeko na biso Flore moto aye na kati esika oyo. Eza lelo ko mofo boyeba. Moni na kati ya vie oyo. Mutu oyo nyonso azaka juste na kati ya conduite na ye. Azaka toujours na ouverture moko boy oyo protéger kaye à chaque fois so likambo etelemi. Nani kolobani par là par rapport à la situation bozana. Officiellement oza lokola mwasi ya mibale. Oza mwasi ya mibale. Ndenge ti papa Jean kenda kokutana na yo ti bosolola akenda kobala yo boye kobota mwana na bino Dorcas. Papa Jean azalaki déjà na mama Flore. Vi ke lokola monaki mama Flore azobota te nde ayaki kokutana na yo po abala yo. Alors il s'est fait quoi? Mama Flore na culpabilité vi ke nde bavandi ta ebele na kati ya libala amoni ke mabota ezate. Bakosaki mama bamemaki na ndako ngaka. Ti omoni operdaki mobali na yo eza à cause ya lokuta soi-disant. Trouver des solutions à problème à zanango. Mama lokola bota kati akanisa ki kota kokende kokanga motema ya mobali pour agir au nyonso ezali bomengo na biloko nyonso na bakosaki. Ya omoni mama ye awa aye pona debit. Mama Raissa na ya Dorcas. Mama Flore aye premièrement pour senga bino bolimbisa ye. Deuxièmement ezali pour lokola ndi ko hérité. Apesa bino ezali héritage oyo bozo mérité. Yango ndeza bit mama Flore aye na katesika o. Nga ntake mosali ya Nzambe na boyi botambola na fardo wana. Yango na sengi bino. Malgré le asali ezali bien te. Biso moko to condamné awa. Par rapport à acte oya posé. Mais eko senga na part na bino. Bolimbisa ye. Pardon na bino mibale mama Raissa na ya Dorcas eza important pour na vie na ye. En fait que aleka na ezali processus ya délivrance par rapport ya makabo esalemi ya mebeli ko vie. Yango ni obiso to senga. C'est ça. Nata na place na motema na po deka tiki na choc na motema dans la vie na nga ko bosana ngo jamais. Jamais parce que jamais le ko na nyon so ata ezoki suka bachaka. Boso na badla na la veste na jamais. Ako limbise jamais OK jamais. Là c'est peso toujours pas ces gens qui le bali muto la veste. Yo ke pesa pesa moi. Papa ko. Et le ko ja important na papa. Po ya kembi po na nga nyoko na mafalata. So nga na perdre. Po yenda zana ko ya nyongo ba ni mususu ko nga na perdre. Papa le. Yo linga mobile biso bosa chemin na yeso oya nga papa na remplacer papa ni papa oninga na remplacer Dorcas si ta charge na marabono so jour de Tanzanie asa capable na ko ba aussi na motema na yo na ko ba peso solution na yo solution yo zo boya peut-être mso limbisa mama Flore parce que papa a envie so papa a envie on l'a fait so voilà à la veste mobile peut-être mso limité. Mais papa cause à la vie t'es dans cette mais au bali mobile oyo azape mobile akinya achoka à l'aise na vie acho à l'aise on est à l'aise papa chaki ba maman na bien soit place na motema na yo je suis sûr que c'est difficile mais maman ayebisi bino kaka vérité o sala kete que l'oza na papa maman na yaza na so ko limbisa ye ko la radio so ko limbisa ye te nyonso c'est la maman d'accord papa Thomas to ndenge de ko dokasa bibi. Peut-être que c'est difficile, hein. Moment où tu ailles bas pour la maman qui est l'ambition. Aussi que na maman Raissa, on va dire que maman Flore. Et pour na babio, où maman Flore est nango, et il n'a pas la famille pour que vous soyez là, que tout ça pour que communique sur condition. Bon, dit que bango yaki par rapport à nous, peut-être que bango qui va y avoir quoi, ils allaient m'envoyer beaucoup là le temps où nous sommes.
Maman comme étant moi si liboso, lokola décidaki alléguer yango na mwana o azali pauti na mkongo ya mobali na ye, apesi yango na motema kofongoma po alongola pe fardeau wana ya ndenge mobali à chaque fois. Jamais. Maman. Oli bisete. Jamais. So ya pembe na matoke matoke. Jamais ke matoke. Papa no ke lote. Maman na bike to bino. Ka to se papa. Papa mo le ta. Azu se na papa de. Jamais ko yena le condition on dimate ka mama. Docas. Maman nga bimina ki to bimate ke. So bimate na sungo na ki. Docas. Ko so se na papa te. Nga ya ke. Pardon Docas na zonga. Mama Raissa.